Makina bilamba na wapi? Bongo bozui. Magistrat on a comment on Ebité. Na makamana c'est un comité. MCM. CM. MCM. Ah. CM. Yango wana. Ouais, initial na. Otalela nga likambo yo papa Sango, otalela nga likambo yo ministre ya justice, otalela nga likambo oyo nazokoka susu te mama. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Ibukasa ikatanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata bandundu tosangana. Mosina mosangi biso nyonso. Makina bilamba na wapi? Bongo bozui. Magistrat on a comment on Ebité. Na makamana c'est un comité. MCM. CM. MCM. Ah. CM. Yango wana. Ouais, initial na. Otalela nga likambo yo papa Sango, otalela nga likambo yo ministre ya justice, otalela nga likambo oyo nazokoka susu te mama Denise. Otalela nga likambo oyo mokile komi boye ndenge nini ezangi mawa. Mwana muke ya boye 28 ans. Bande kwa bosolo ndenge tozolo ba. La justice élève une nation. Ce qui justice c'est otambola malamu te, mboke kotambola lokola jungle. Un jeune homme de 28 ans a été Bisso depuis le 16 juin au Nouvelle Epesamaki. Soit 2 jours après Kokota Naye, des bandes konaye ba besoin nouvelle. Après fin de circonstances où il moyen pour expliquer à moi jusqu'à présent. Ndé ozomona tina oyo famille na ezo réclamer justice. Un jeune azaloko la conduit à famille, alongoli ba parents na place bazalaki, azui charge na bango. Apesi bango esengo ata pesa ki mingi te mais je penseว่าpesa ki déjà za malamu pona bango azui charge ya bandeko na ye esengo ekoti na libota pasi ya kobota ezui raison mama na papa bakolo baki tobota ki tokolisi ata tozui million te mais oyo tozozwa sikoyo eza ebele mpona biso bakati vie ya moto oyo akomaki déjà tata ya mwana wana atikali pamba. Oui, il y conduit la famille est sans espoir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Alors qu'il y a Koufi Nakati Hotel, même les camarades de Bazo Solana, ils ont suspect qu'il fallait normalement qu'il y ait un Bango. Pour la voter, ceux qui liaient outils par Baninga, tu es outil programme. Corona is up. Non, Meko. Dans le Bokundite. Tokundite. Dans le Bokundite. Donc, surtout le 16 juin. Oyo lobaki wana na lelo toke presque na 3 semaines depuis que corps lelo sali 3 semaines. Lelo sali 3 semaines. Corps eza kuna suite ya justice ça mindeni. Basali autopsie. Akufa mardi basali autopsie, basali autopsie vendredi. Babengi médecin légiste yemo et pas magistrat. A présenté biso médecin légiste a bengi à $5,200. Au flat et lobby au pesa 800. Biso to baksa 400. To bakisi. Au meko sengi pour payer ça espace basa l'autopsie $100. Procureur magistrat a dit biso procureur le pour payer ça document basa l'autopsie to payer ça $300. Papa m'a dit qu'on discuter. Oh ce que vous discutez bon bon tika no ras beaucoup. To payer 200. To payer na 450,000 ya kwa mbome après autopsie. Nani voilà j'ai mercredi. Jeudi médecin légiste a que atali corps pour préparer ba matériel. Aebisi biso tozonga toya vendredi pour total ning ba osala autopsie ata to assisté mais tozala ndinga jeudi na butu to va na matanga be ba informer biso ke ba bimisi gérant bakanga ki ba bimisi été akomi libre
esili babimisi gérant pour ça ki protocole d'accord biso na flat ke tondimi basa ndo na biso autopsie mais dans ça ki protocole d'accord te ke babimisa gérant mais un avocat na biso ça protocole d'accord ba avocat ya flat ba sa avocat na biso ko ça 4e article papa tuni ba on 4e article nini on akotisa ke ba bimisa gérant la liberté provisoire papa bina kaya mort donc ba ko bimisa non muto te ba kangi premier suspect il faut pas ça dans banquette on ata ce qui bo comité et dépendre na binoté pour ba bimisa wana jeudi na moi to zongi na butu ba ninga raf boya matanga ba moni gérant na kati ya bar avant dina ba kangi ba photo ba biso on a des images ya jeudi batombo ki basala les papa pexi bango basala autopsie jeudi et vendredi autopsie bayo pesa biso bayo résultat e basala autopsie vendredi papa Monique gérant bimi ayebisi avocat na biso basala lettre en communication balongo la dossier na matete et kende na 4 ans papa Monique ndenge nini magistrat abimisi mutu sans toute biso famille tous au courant ba avocat e ba toso autopsie zo na ndako ba rédiger lettre ba imprimer si ba koti na 4e ba koti ki en retard et au procureur ya 4e ayo signer ngo lundi mardi ba pesi mutu na 4e amema ngo na matete ba de saisir magistrat to azaki na donani ni asa exercer sur na dossier te along na dossier atindango nini 4e banda basala procédure wala le 19 juin si lelo dossier tikala ko longa la matete te etikala na matete non ekenda 4e rite ba avocat ba ko kende ba tout na ba tout dossier kenda raté le 29 juin lundi ba avocat ba ki na parquet car comme d'habitude ko landela ce qui dossier qui na secrétariat ba va na secrétariat ba moni mutumo a koti aye otika résultat autopsie article autopsie maman à secrétariat wana asali accusé de réception ayebisi banga bia peut-être ba ndeko zela résultat o ya pa sangisa dossier batinda bozonga na bino boleka peut-être lo bota soki dossier ki ba avocat lobi na le 30 juin fête indépendance ba bima été ba toke mercredi na moko na toke na bureau magistrat azala kité ba to ko ba baza pas procureur to zeli aye maman dossier ba avocat ba loba depuis le salaire de communication to ya to kuta ko te problème ni allez magistrat a lobi on non t'es pas procureur rapport autopsie yaki et ça pas procureur dossier na prêté et autres le tozongi si le dossier qui n'a raté de lettre autopsie au médecin légiste en communication na lettre autopsie na si le etika na matete et que 4e minutes vous avez pété le contenu ya to yebi pété ba yebi biso pété que zani na kati et le côté flat ezo sala nango bar ezo sala chambre au gérant en liberté chambre au mutakufa bazong sang opérationnel ezonga na opérationnel et comment fonctionner wala bato ba matakuna ba ke yebisa so matanga ezonga opérationnel gérant en liberté biloko o mutazaki na ngwera kufi ba téléphone dezonga na kata flat ba mbongo azaki na ngopa te kaka mituka ata 100 francs zate mutakufi ba kutika 200 francs o yemoro magistrat anota ki ba obimisa biloko nde yango to monike juste to se confier la justice mais tout le monde qui est suite à malonga ezate yango to ya papa po hôtel biso likambo. Très bien. Mais aux amael ça dit résumé bien aux am bien que zaki moulaï mais aux amael maman aux a likambo papa ngaza ndekuna mwasi wana kufi za kwa mwana kasina pasi likina kokate même souvent na kufa ko ntasunga ngezaye yenda sunga ngai alungana na ngaba memanga na lemba zuna nganda ku papa na vana na bandeko nae na taxi bandeko na nini yende mtasunga biso mais quoi neti mupanzi ozo sala ngani susu te ngana diabétique au 13 ans na diabète moi na ramta zo ngana charge babumiye bazwi mbongo bazwi bilamba la taki batike mutakala bilamba ngeke wapi Vous batté na sala ni na likambo oyo mbongo bozwi bobomi mutu bozwi ba téléphone biloko nyonso na sala posa na yeba mutu abomi mwana na ngai po mwana nga a côté ki pesa na ya mobimba côté ya okufati a côté ya okufate a côté ko mobimba to zaki ni vendredi samedi a côté na baleki nga zaite na kina koteka matungu na rond point ngaba siko liwa ngo euti wapi
papa bosunga ngala ndeko si ata bota mina hotel ata ndeko na yo sunga ngai na kokate na kokundela nini bako na kokundela na ozwa wapi ye nde mtalesa ngai asala nga nyonso siko yipsa papa na osala nini kabaka ta mobali wana ko bango bazinga na kosuka wapi na kosuka bi papa na ngai likamba somo boye papa bongo bozuba kotika ta mutu invité ata bapota na bakende na hôpital bakoki kotonga ata bapota batongi bapota me bobomi asali nini bawelaki nini ebandaki nini te koma atia na liwa liwa bilamba bozwa lataki na mito atiki ni lelo toza ana parquet ya Matete le 8 juillet 2026 toye awa mpona émission tolekaki lobi epa papa sango alobaki ke biso nyonso famille tozala awa lelo na parquet ya Matete tokota po toyeba nini bandeko toyeba liwa ya grand frère na ngai Raphaël Tsuka Kabeya oyo esalamaki na Flat Serge Bangala oyo babengaki ngai mokolo ya le 16 juin na ngonga ya 16h08 mpona koinforme nga liwa briske ya ndeko na ngai oyo abelaki te eloko toyokuta déjà corps sans vie déjà azo se décomposé toyaki na makambo na parquet bakangaki gérant toyose retrouve ke gérant bimi après 2 jours ya maître nini flat ezokontinue kofonctionne makambo tu tozosala tolandela na parquet tosala lettre ya communication balongola dossier ya Matete ekati na mbiri dossier ekendaka te ezaka retenir na Matete yango lelo toye résultat autopsie ekoma depuis le 29 juin si lelo le 8 juillet résultat autopsie ekoma déjà na secrétariat babaki emataki epa procureur ti lelo tozoyeba te produire azosoko apa magistrat to ezaka na secrétariat dossier ekima 4e minute yango toza awa po tolandela dossier ya ndeko na biso ya grand frère nanga Raphaël Pabeskoba tosenga justice esalama na likambo ya raf atiki mwana ya moke ya 2 mois justice esalama toyeba moto akufi akozonga te mais toyebi kotikala baignorant te na mort ya ndeko na biso ifo toyeba kufi na nini eloko nini ekoze liwa na ye banani basali yango mpo na nini ezalaki compte rendre ya nini qu'est-ce qui s'est passé réellement justice esalama ndenge nini liwa ya motu liwa ya motu ekotikala impuni c'est-à-dire ezokwataba moko akufi soso moko akufi Raf c'est un jeune entrepreneur oyo asuni bajeune bakuti ye bolumbu ndenge ozomona bavideo sikoyo bilamba alongolaki po avalala ye alongoli bilamba atiaki pembeni ezomonana te ezalaki wapi ya mibale lisusu sokorapele ke DG na makambo oyo ozokomona oyo ekomi bango bakobenga bango mpona kopropose bango mwa mbongo yango wana ngai lokola avocat liboso na yo nalobi na yo nga moko na boyi à sa présence ye moko pa boyi je leur ai dit on doit rétablir les responsabilités et toutes les autorités qui vont nous suivre ya nazotendre loboko omema biso epai ya ministre ya justice et garde des sceaux tomeka koloba makambo oyo moto soki akufi quelque part d'abord la première des choses bakokanga esika wana mobimba la première des choses. Comment vous pouvez laisser ça comme ça? On interpelle tout le monde quand même. Donc, grand merci, vraiment merci. Juste dans le bureau à procureur wana, na fandaki wana na zozela. Alors, 30 minutes après, ba signaler nga na frère tozaki na ye po ayebi bango. Il dit bango wana promoteur na mwasi na ye. J'ai dit en bon, mais tant on va déposer la plainte, il faut pas signifier mon topo ailleurs. Mais 30 minutes après, effectivement, moi je parlais de Chilouba. Secrétaire Abimi, à côté de Bango juste na porte. Babandolo bana Chilouba. Et puis Bango lobi, tant qu'on a monaki, n'yawano mo na bengi bino. Mon Dieu. Na ibisiga avocat, on n'a pas tenu compte. Et Sili, elle est qui? Ah, et comme Iboye, na kalam. Des avocats font ça que ça a été papa et le coton manque en agomikak. C'est comme ça qu'il était parti. Il a écrit, c'est pas il a déposé en communication. Alors quand c'est en Wasengi, Pesiango na AGTZ. Ok. Et il nous a appelé. Nayana témoin.
nous sommes partis. Ayoki Mwana, il a pleuré. À Tony Mwana Nasuka, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, je veux justice pour mon frère. Ok. Il nous a dit, il va convoquer la dame. Abenga qui était? Arrivé un moment, il dit, il faut se quoi ça la descente. À Kende Komona, parce que moi, si à lobby, selon yé, que événement wana et salamaki na 600 mètres de l'école. Alors, il a fallu Kitakuna, à mon place événement Isalamaki, assassinat Isalamaki, place hôpital, parce que l'hôpital est juste dans la diagonale. À mon bloc mais curieusement, nous sommes arrivés pour Fandi Tozelia Ekoya, à Koti, après, Bayeko Bengabiso, Tokoti, mais il a encore recommencé l'instruction. C'est-à-dire, biloko nyonso ya tunaki kotoyo, oyo mwana lobaki akomaki, ou soi-disant il était parti à Lobaki, mais abandonné encore les chouchous. Bavoka bati batoj et tout ça, abandonné les chouchous. Est-ce que maman, est-ce que tout ça. Moi personnellement là où j'étais, Nazaki déjà abattu. Awa ayaki juste pour atala. Or, mwana babomiye à moins de 15 mètres. Il y a portail à école. Alors que nous connaissons que l'école est censée à protéger Banatina 100 mètres. L'ambassade. Voilà. Alors, c'est comme ça que, à mon avis, instruction petit à petit. Ah oui, nous avons l'instruction. Ah, tu sais, téléphone. Petit à petit encore, il prend le téléphone. Maman, Nalobi, Nazoya, PG, tout. Ah, tu sais, téléphone. À peu près 3 ou 4 téléphones. Il va nous dire, en tout cas, PG a besoin d'engager. Comme ça, je pars. Ils ont dit lundi. Comme ça, on va revenir vers vendredi. On va revenir encore ici pour continuer. Et Kenda Moutou. Vendredi, 1 mois. Vendredi, 2 mois. Moté, mais aussi, m'a chouchouté. Naïko benga bavoka. Oh non, alobi, topé sa sous. Donc, avant qu'il t'a topé ça qui ça $50. Il y a carburant. Alobi, faut topé sa carburant, n'a pas ça qui ça $50. Tant zongi wana tokozonga c'était vendredi, 1 mois, 2 mois. Oh non, bavoka balobi, n'a pas ce sous bon carburant. Soka qui était à côté d'un inspecteur. D'accord, n'a bien sous $100 n'a pas si. Motati kaliko yate. Nde na yango mama ayiko kufa koko ya mwana. Donc mama ya mwasi na ngai. Kapo na souci ya koko na yowana. Ayiko kufa. Abota mwasi na ngapeka yemoko. Alors, on va évoluer pour terminer. Oui. Dans stade, qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui nous bloque est que... Ce qui vous amène ici. Ce qui nous amène ici est que tout le monde est sous clarté. Dossier n'est pas nan. Et nani na si sande place wana. Na komi juste pour na gosilis. Mais yé ayiko kende ko mona sikoyo ayipsa ki ngaite. Akei ake ko mona sali tout amoni procureur. Oya Gombe wana. Ils sont forts. Grande instance. Oui. Jean-Paul Moukolo. Moukolo, je pense, oui. Ouais. Ake comme Aza, il est géant gros comme ça. Ouais. Il est gros comme ça. Aza papa? Oui, Aza papa, oui. C'est un papa. Comment on est Jean-Paul? Bon, Aza procureur. Il faut y procureur général. Il faut y qualité dans l'État. Oui, c'est le procureur général. Ouais, allez-y. Voilà. C'est comme ça que Yake Komonaye, vraiment, il a beaucoup regretté. Ndesikoyo Aeko Benga, c'est lui qui avait les dossiers, les AG. Mais, collègues, comment est-il possible qu'il y ait mort d'homme? Dossier, comment tout ça? Il a vraiment parlé. Et Nde Aeko Senga. Ayebisa lobi kende jeudi ou vendredi oya yaka na koyambayo na yambaka tim na koyambayo ayikoya nde ba iko benga ye ka tinda ba bengi aye abipesa nga dossier ayiko zo dossier ayiko pesa sikoyo na AG mususu AM nde ba ateno ba benga ba initial asa juste ba porte na bango za pembeni boina na procureur
Moi-même, je suis entré, j'ai vu les procureurs. Sois calme, on va suivre ces dossiers jusqu'à la fin. Copé, ça va pécier depuis le 23 avril. Oui, c'est avril. Non? Depuis le 23 avril. Il nous a rassurés, il a regretté même comment l'autre est là et tout ça, il nous a rassurés. Je suis venu encore avec l'enfant. Ayoki Mwana. Il a beaucoup regretté. Ok. Togotin la convocation pour Aya. Pour la moitié. Pour la moitié. L'école. Batinda Ayate. J'étais là. Avocat na ibaye, oh non, vous savez, bazo ça la dissertation. Il y a Ebissa Bangol, mais non, maître, ils ont raison, c'est pas pertinent. Il y a école, la centre. Il n'a rien à faire dans ça. C'est pas elle. Oh non, en tout cas, on va venir le mercredi. Le mercredi, on sera là. Et le mercredi, nous sommes venus. La dame n'est pas venue. Alors, et loco, et mais et que depuis moi, si a été, oh non, comme ça, toko na soleil sous na procureur pour totinda mandat d'amener jusqu'aujourd'hui. Maintenant, et là qu'on est kende, et là qu'on est biso andé, que ce soit côté à indemnisation, il y a 100 000. Oui, la famille en est. Oui, la famille en est. Pour le moment, je peux dire que nous n'avons presque plus d'avocats. Parce que l'avocat, depuis le lobby, nazo binga téléphone, ils ont les cartes. Il y a des choses qui devaient me signifier. Il devait retirer jugement wana, ce qui a notifié, tout ça. Vous soupçonnez que les avocats sont corrompus? Bien sûr. Ils ont été achetés par la parce que, adverse. Comme preuve, pour nous qui ça. Tous un TikToker, influenceur, Azaki vraiment yenda tikala ki soko lombela bakamo mwana. Justice, c'est pour life, justice, azako lombela ngazako yana ndako de temps à temps. Maintenant, jour wana bengingai. Abisinga lobi ntoma. Awa avocat ya mama wana ya école. Abengingai. Abisinga lobi poto ebana est très bien. Abisinga lobi tika makambo mona wana talakaka école tout ça olingi ba peson combien ya ebisi banga lobi opesanga 100 000 albi 100 000 ezebele 10 000 moko ezalia. D'ailleurs papa ya mwana wana za mutete là nous sommes des Kassaïens tout ça baluba tout ça. Ça c'est le monsieur qui me parle. Et j'ai dit même ça au niveau de Kalam parce que TZ do ba pesaka dossier wana Oyoki elenge ya Congo. Tapelema.